Tout à l'heure, je parlais de cette soirée d'hommage qui sera organisée à Paris, comme Martin Mapango venait de le faire, en hommage, en mémoire de King Kessere Menea. Mais retenez également que 4 ans après, évidemment, ce groupe, le groupe Kessere Menea, qui évolue, qui continue à pérenniser son œuvre, vient de récupérer la chanteuse Sephora qui a évolué aux côtés de Kikester, qui avait fait un petit mouvement. Elle est revenue. Sephora est revenue en forme. Désormais, elle continue à pérenniser l'œuvre de King Kessere Menea. On vous la propose à travers ce reportage de Pecho Mubenga Kasoko. Mbonge abolingo yotikela kinga esalinga pasina bote mama ebonga kyopesanga ta liberté na libala s'occuper amande to divorce na yebite l'amour passé faut supporter l'ex Musingi mwana ya mamarte bolingo zoba kobo ya peko tika moto na pose ezamo extrêmement ya 10 mio pena na dédié yango pa PDG Marcel Mutambai donc blague te o bisinga etina nga yoza la cadette Victoire elle sonne vraiment Titi Chassa papi original Mokine zongaka simate tu le sais montre-toi versé puis jamais li konge kozonga sima technologies avancées mais bato kombana nucléaire Dieu c'est comme informatisé mais yo tikangana dantilo oponi no bavion babato na bambanda o tikangana boato botolanga kai mokolo nini na kogoûter la vie heureuse lokolo wendo koloso ya gute kyango na kimo bange kontare bourre komi kokoma na suka naza toujours malheureuse quand est-ce qu'un miracle koya na sepela 15 minutes à pamba noki la vie a bale kokoma légende ponanga et certes na bana poto donc et certes na PDG Marcel Mutamba et certes na Emile Bamba et certes na voilà et certes na Vienanga Gauthier Vienanga pena Vienanga Kati Vienanga Dorta Fundi donc et certes na bana kinyon et certes na Maluma Bedi et certes na Siki Mwanza to eka kolega ka talaka Victor et certes luta continue biso ba maman to eda ko banda marambongo avant au Vienanga Marcel Mutamba bisenga petit na zo la cadette Victor le son donc blaguité Victor et certes luta continue Dorta de Kana et vient à peine pire Roger moi na mboka donc blaguité biso zara pour la vérité la son maître Pamara Pipa et certain les PDG Mutambai les gars Kuba mon côté dit mon côté ouais le pesa ka secteur la Marcel Mutambai bon ba sali makita po ba bomé mais ba kokate ba na bon si ba kufa ki Solange ki fanga confirma ki yango Frank Mobilanzi la venanga Régie Vumina to pesi mbote na pi Roger Dorte de Kana zala wana to pesa mbote na bana to mikili venanga Mobilanzi la execta une Kessere Menea la ki senga binanga petit na ngai 10 misoke bimi donc faut bandela banzembo na nga 5 champs betango c'est franchement Kessere malheureusement ça n'a été biso to continuer kaka heureusement biso to tikali donc blaguité na banzaki yoko zonga o po pesa kinga tango te ya ko pesa yo revoir mokolo kendeki anga mwana mobali na lela tina nini anga mwana mobali na lela tina nini na lela lifuta ya bolingo na zuwa te na lela soti kinga nango na kolela pota ya moteme kokokate oae pokolela ngambo bolingo ya motema na yo nalembi kominyo kwa mana yembi na zembo awayokanga atozali pene ya mbanda nanga kuna nangamba babambia o moteme koti bokono moteme koti nyongo
ngai pe na ngambo na bimbimba ya bolingo yokanga ma o sheri na ngai bayebisi ngai yokoma kolia na nganda inza ye mama yanga eleki na koma kolia ndonge na nguba yo. Merci Pecho Mubenga, les grands réalisateurs. Merci na mami Oazali Kamama Karine Motemona. Donc biso toyagi personnellement na repesa merci na colonel Mopepe, colonel Carl Lewis, surtout na monsieur Marcel Mutambay au nyonso basali et puis na hôtel Léon au basali pour que 4 ans ya vie ele kamalamu na famille Mubiala na maman Florence. En tout cas to sengi que bato ba soutenir bana oyo. Si vous avez biso, tozo continuer à pérenniser comme vie. C'est parce que tozo qui initiative yarotika ba mission a été. En tout cas, vous soutenir bango, bazali na la crèche wana chaque mercredi. Biso pe tozali, to kamba bango kaka pour makambe kene liboso. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup na Marcel Mutamba, merci beaucoup na Pecho Mubenga, merci beaucoup na Mami Lela.